likambo ya soni pe mawa komona bakonzi mususu bokomi kosala ngo sikoyo na nko po bofingisa pouvoir oyo. Combien ça fait mal au cœur de voir une autorité oyo bapesaka ordonnance to arrêter to décret ba nommer yo mais aux incapables à assumer responsabilité oyo bapeselaka yo. Mais devant l'argent tu perds ta tête au communauté mutuali boma, tu n'as même plus de cœur. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Likambo ya soni pe mawa komona bakonzi mususu bokomi kosala ngo sikoyo na nko po bofingisa pouvoir oyo. Combien ça fait mal au cœur de voir une autorité oyo bapesaka ordonnance to arrêter to décret ba nommer yo mais aux incapables à assumer responsabilité oyo bapeselaka yo. Mais devant l'argent tu perds ta tête au communauté mutuali boma, tu n'as même plus de cœur. Eza mawa pe soni. Lelo na épargné kotanga kombo na yo, mais lobi na ko épargner yo te. Bande konangai pasi na motema na makambo na kutanaki na ngo lobi et salaki nga pasi étant ressortissante du Kivu na yokaki pasi na mawapo. Je me suis retrouvé devant incapacité à sauver situation ya bandeko oyo bauta ki ba déplacer de guerre bauti est ba zalaki nango awa na Kinshasa. Bonjour, bonsoir peuple congolais, ça dépend na heure comme na vidéo na biso ya lelo dimanche le 18 janvier 2026. Comment mutu mobimo koza na manque ya mawa jusqu'à na niveau wana. Imaginez-vous ba yaya na ngai bandeko na nga boyo kama kambo na zo yebisa bino zo sala passe na mutema. Ba déplacer de guerre na biso ba uti ba est kuna ba kimi makambo ba M23 oyo ba se retrouver à na Kinshasa. Ne pensez pas que mutu soka kimi guerre ko uta est ye awa azane tia uti bandundu to Congo central. Même pas Kisangani. Rieba que amataki avion na aéroport akavumu teto na aéroport ya Goma te. Amataki avion baluki ba Ethiopie ba wapi kuna ndaye kokoma awa na Kinshasa tala bolingo wa mboka. Ba Burundi ezali, ba Kigali ezali, ba Tanzanie, ba Kampala, ba Kenya ezali, mais aye kaka na Kinshasa pala bango. Akoma awa na Kinshasa ba jeune na biso ya est. Bango bazalaka ba fainéante ba zelaka te ba papa ba paraba ba na kolesa bango. Ba jeune na biso ya est bazalaka ba mbongo na bango. Bango ba lukisa ke zate neti ba jeune kinois o bazelaka loko nyoso ba senga. Ya biso bisenga senga te ba lukaka. Tuwa mbongo na bango batikala kinango apre kofuta batike wana aye kokoma na Kinshasa. Soki lelo na Kinshasa bozo ko constate nebite so ozomona ba jeune moko boye bazo tambola babalabala na ba saucisson na ba sachet na banganda na ba place nyoso zo na ba saucisson ya modele ya est kuna bozomona na ba fromage bakatikati batia na ba sachet bazo tambola bazo teka na banganda na babalabala bozomona bango eza ba jeune déplacé na biso ya est. Ba mususu bazana ba famille baba na koteka ba biloko na bango mena bakomi sikoyo victime ya ba autorité policier bazana nzala ya awa ko banda kolinga koboto la bango biloko na bango na tango bazoboto la bango biloko avec quel prétexte ya koloba ke bazali ba M23 ndenge na zoko yebisa bino ba mususu bakangami déjà ba prison basi ba lobby déjà ke baza ba M23 après avoir koboto la bango to bambongo na bango bakimaki bayaki nango awa. Est-ce que lokwa nezali ya kotolérer et par la biso tokola na ba est on soko lobi lingalo na zolo baboye batu mususu bazokamwa yo. J'ai des frères, mon grand frère Jumo Katuninga yo yebelaka koloba lingala wana makasi bongo ndenge ni. Chez nous lingala ezalange pa na biso te. Ko solo na un jeune qui ne sait pas parler lingala, il te parle le swahili ou bien il te parle en français. Ne pensez pas qu'il y a combien M23 ou bien combien infiltré, toi combien espion à Kagame, comme Bomesana Koloba. Jusqu'à quand nous les ressortissants de Est, tu continues à subir ba makambo belé ya bino ya ba torture wana.
Marginalisation jusqu'à quand? Bajena na nyoso bakangamaki bakamati bango. Oh, bazali ba M23 baza ba espion tout simplement parce qu'ils ne savaient pas parler lingala. Ils ne connaissent pas Kinshasa comme il faut. Ba yebite baza wapi, ba yebite ba quartier mususu parce qu'ils sont des déplacés. Mais ba s'adapter kaka mbangu mbangu na réalité à Kinshasa. Pourquoi? Ba kutaki makamba ba saucisson côté que za la motte, bango ba renforcer. Ça c'est l'entrepreneuriat. Bakomi ko fabriquer ba saucisson awa ba somi misuni, ba somi ba machine, ba kamati ba épices nyonso, ba sali saucisson local awa na Kinshasa. Au lieu de encourager bango, bo bandiko kanga bango, bo botel bango biloko na bango nyonso, lelo ekomi ko benga bango ba M23. Ah ndenge nazo so la bino, ba mususu baza déjà na prison. Ba mususu bakomi ko kenda tala ba anere bakomi ko loba ke bazali ba M23 ba infiltré. Tibo ko yako situka bakomi ko lekisa bango na ba télévision ba espion. Au moment bana batu, ba yaki na bango comme des déplacés de guerre. Na sengi ba konzi boko ta makambo oyo irshama. VPM Jacques Chabani, avec tout respect que je vous dois, yaya kota na mbangu makambo wana. Boko ta yondo zana sécurité, yondo zali na police, yondo zana renseignement. Kota mbangu ba jeune belé ba kangami awa na Kinshasa, soi-disant ba to M23 tout simplement parce qu'il y a une école balingala te ba quartier muso Kinshasa ebite mbala moko bakangela bilamba ba botoli ba tubambongo na bango koteka balobi ba komi ba espion boko tananu mbangu makambo wana de peur que bo épargner ba déplacer de guerre na souffrance akimi guerre akomi awa s'adapter mbangu bobotoli tubambongo na ya koteka en plus boye ko accélérer sous na sima mu Congo M23 akimi M23 ayeko koma na Kinshasa bobandi ko benga sous M23. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça fait trop mal au cœur. J'ai des contacts, il y a des gens dans la prison. J'ai des contacts, il y a des gens qui sont dans bango. J'ai des contacts, il y a des gens qui sont victimes. En tout cas, ça, ce n'est pas à accepter. Tu dois dénoncer avec toute énergie. Les déplacés de guerre ne sont pas. En tout cas, ils ont le droit de subir. Torture les sous ya kouta ko kim M23 yo kokuta la Kinshasa babandi ko benga yo M23. Imaginez-vous la suite. Tout ressortissant de l'Est n'est pas M23. Tout mutunyo so Est azali infiltré te. Tout mutunyo so lobby azolo balingala te azali très traité. Koloba Swahili na Kinshasa ça ne veut pas dire que comme espion. En tout cas, boko ta makambo wana mbangu avant que makambo ezala mabe. Oh, na lobby yango parce que j'ai toutes les preuves. Il y a des jeunes ebele bakangami. Baza na ba instance ya ba la police, na ba mususu ba commis déjà dans la prison. Soit disant que baza ba M23 au moment ba espion au moment où baza na bango ba jeune garçon ba déplacé de guerre, ba yakinde ko sala commerce. Donc to sengi na mbakonzi mbangu bangu boluka solution. La situation des milliers de Congolais qui ont trouvé refuge à Bujumbura, capitale du Burundi, est très alarmante. Le gouvernement congolais a pris la mesure de la situation. Ce 9 janvier 2026, la délégation est conduite par Madame F. Bazaïba, ministre des Actions sociales, Affaires humanitaires, pour apporter l'aide du gouvernement. Nous avons plus de 100 000 Congolais qui sont ici, dans des sites de transit d'abord, ensuite dans des camps où on les a rassemblés pour mieux les gérer. Dans notre gibecière aussi de quelques tonnes de médicaments. Après l'aéroport, la ministre F. Bazaïba ainsi que le ministre Crispin Mbadou se sont dirigés au ministère des Affaires étrangères du Burundi où les deux personnalités ont échangé avec le ministre burundais des Affaires étrangères. Ensuite, ils se sont dirigés vers le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi avec la représentante résidente. C'était une réunion technique. Madame F. Bazaïba, la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, a eu le temps d'expliquer l'objectif de la mission ainsi que les réalisations qui seront faites sur place. Il y a cet appui à la construction des abris aux activités comme besoin de l'eau, de l'hygiène, l'assainissement. Donc comment nous allons nous organiser pour l'approvisionnement de l'eau
par des trailers pendant 3 mois. Nous avons pensé à ça, sauf si vous qui êtes sur le terrain, vous dites qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est minime, c'est pas vraiment, ça ne peut pas couvrir tous les besoins, mais je pense que ça va aider. On a prévu quelques constructions, des hangars collectifs, au lieu que ça soit individuel. Nous avons pensé qu'avec des hangars collectifs où on alignerait les femmes avec enfants et les hommes de l'autre côté, ça pourrait peut-être aider. Nous avons pensé, sauf si vous en disposez autrement, vous qui êtes là. Et nous avons prévu aussi des appuis. On a souhaité qu'il y ait des appuis en articles ménagers essentiels, comme des kits de dignité pour les femmes. Et il y a quelques ustensiles de cuisine ou alors pour les sacs de couchage. Il y a aussi d'appuis en vivres et aussi des appuis dans le secteur de la santé qui urgent actuellement, et finalement appui aux personnes qui auront des besoins spécifiques, notamment l'assistance et l'accompagnement moral psychosocial. Le gouvernement congolais insiste par ailleurs sur l'opération d'identification qui ne doit laisser place à aucune infiltration. Et enfin, dans l'identification, c'est une question très importante. Nous tenons à ça, à l'identification, pour qu'il n'y ait pas d'infiltration, l'identification de tous les Congolais, qu'il n'y ait pas d'infiltration, parce qu'en fait des comptes, c'est cette liste-là qui permettra à ce que dès que la situation se normalise au pays, nous commencions au rapatriement. Donc il faut déjà en amont, nous agissons à devoir identifier correctement ceux qui sont dans les camps de réfugiés. Et aussi pour des raisons de sécurité. Vous savez, Champ et Chaudé a peur même de l'eau froide. Ce qui s'est passé à Gatumba, c'était justement des infiltrations en son temps qui ont fait que il y a eu ces problèmes-là. Nous ne voulons plus que ça puisse revenir. À près de 200 km de Bujumbura, la délégation gouvernementale va rencontrer ce samedi 10 janvier les déplacés qui ont trouvé. Merci Nabino, bana ya Congo, nyoso bana ya mokili mobimba. Bayi Kongomani banso bazali na kati ya mboka na biso ya Congo, pe baye bazali banda ya mboka. Na sepelaki na pokwa lelo na weekend oyo tomeka kosombikini ya moke makanisio nga pe nazokanisa pona ekolo na biso na makambo ekolekana na mboka na biso. Ezolekela nga pe ezokambwisa ngai ke malgré situation toza nango na mboka na biso, bato ya union sacrée to bakonzi oyo mosusu lokola ba ministre ba député baza na kati ya distraction moko ya kosakana nango te, à tel point que je constate carrément que bazosunga même pas tata mokonzi wa ekolo oyo tobengi na nkombo ya Ndeko Tshilombo bakosunga ete. Vous savez, mokonzi nyonso na ba moment oyo tozo passer na mboka na biso lelo, mokonzi nyonso, parce que mokonzi pa azali moto, azape na makila na mai, azaka pe na besoin ko sentir assistance moko ya makasi. Na moment oyo mokonzi nyonso, biso nyonso tozalaka pembe na ba leader politique ya minene, boyebi ke nga nazali moko ya bapumbulu to ba lieutenant ya président élu Martin Fayulu Madidi. Tant que tozali pembeni ya babukonzi na biso, ezaka ya des moments où ba makambo muso komi, c'est ça que le chef a vraiment besoin ya co-identifier niveau ya patriotisme to pe niveau ya bolingo na yo et pas inaye ezali ndenge nini. Mais le constat nazana yango, c'est un constat amer. Bande konangai. Entourage ya président de la République Ndeko Tshilombo. Kobanda na ba conseiller, ba ministre, na bato na IDPS, moko alingi Ndeko Tshilombo azate. Je crois que ba vrai ennemi, oyo bazali lokola ba ennemi ya Ndeko Tshilombo, ezali bato oyo bazali ko travailler na ye. Pourquoi je l'ai dit par exemple? Bande konangai boyo kamakambozo salima na Congo. Na soni. Na moment oyo Ndeko Tshilombo aza na besoin ya soutien. Aza na besoin ko sentir.
ba collaborateur na ye ba agir na baction moko ya bien na baction moko ya bien na mboka oyo ko permettre à ce que peuple azala alinga ye makasi. Parce que la solution aujourd'hui c'est que il faut faire tout pour convaincre le peuple que bandima va continuer na ko porter Tshisekedi na motema. Mais à lui c'est la kokokate. Il faut qu'est-ce qu'il faut? Il faut ba collaborateur naï. Malheureusement Félix Azana ba collaborateur Yamabe. Pourquoi je l'ai dit? Je vous prends un exemple. Navandi Bonayoki onote village des opportunités. Village des opportunités et lokomoko Mwana Koutino, ministre à jeunesse, a organisé qui a wana 20 mai. Bilenge bakei, bakumbi ba CV na bango, bakendela ki makambo mosusu. Mais ce qui m'a étonné, baki ko kabolela bango bakapote kuna bandeko na ngai. Gouvernement azo kabolela peuple congolais bilenge ba jeune bakapote. Ola ko kabolela bango misala, ola ko kabolela bango ba opportunité. Ba bengi bilenge ebele bazu ba carton ya ba capote ya ba préservatif ba pesi ba jeune garçon na ba jeune fille siko bana musu ba kendaki kuna bazana no bilenge makasi ba yebi nanu te ba biloko wana basalela kana ngonini ezaka na mosala nini ba ke ko pesa bango. Est-ce que yango ne village des opportunités ezale ko pesa bango ba capote? Bon tovani lisusu to lekisi mo tango moke. Des jours yo na yo kawono te ministre provincial ya transport et longo na Bumba après que chef de l'état kende ko lobela ndeko Chilombo a lobela qui est 4 vérités na eloko na bango basala ki babenga nini discours à la tension parce que ngai na mona ki discours wana ezala ki à la nation te Félix Tshisekedi kende ko la biso ba tension za nango na ndenge ba piège qui est pas ya Kagame. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle discours sur l'état de la nation. Parce que à quelque se plaindre na même makambo biso tozo se plaindre nango tozo kangaye mutu mabe na makambongo yepe ake susu ko se plaindre nango. Mais ce qui m'a étonné plus ezali nini ba ikongomani. Navandi awa 2 jours lobby na kona kozonga na yoka onote Bumba ministre provincial na ye ya transport babimisi ba bis moko ya ofele ko banda ko mema bakino ofele mais e ko banda musala de 22h soki petit na tongo ti erni bandeko. Donc bo utu ko kabola ba capote na stade de martyrs ko komisa ba jeune garçon bandumba ba kene osala buzoba ale bo jusqu'au transport ya butu pona ko aider bango so basali makambo na bango batambola kamena na butu. Est-ce que bozo raisonner que loko wana ezali na impact nini ezoko sepelisa chef de l'état tozoko sepelisa ba kongomani na tani bis ya ofele zoko banda musala na 22h na 22h nani atambola na 22h ya malunga na 22h à part bato ba ambiance. Donc bobimiseli bachel bakuruna ba criminel bokebi misala bango sikoyo ba moyen de transport soki ezali eloko malamu bokobi misango na tongo emema bana classe emema ba fonctionnaire bakendela nango misala fala kuma basungaka chef de l'état to basungaka mokonzi koto bokaboli ba capote koto bobimisi ba bus etambolaka butu 22h na 22h biso ne komema banani apart bato bauti ambiance na bato bauti ba ekomema banani bato bazana posa transport ofele batambolaka na moi bana classe ba fonctionnaire peuple congolais va souffrir. C'est-à-dire manque ya vision, vous ne servez à rien pembeni ya mokonzi mboka ngo ya bino. C'est catastrophique. Tu sais que des gens ça là tout réellement muto bato toko ko tiepe partout te. Oui, mokonzi ko zala na ba erreur na ye. Mais bino ba conseiller boza pembeni, bino ba collaborateur na musala na bino zani. Tala ba député sonité. Namoni député mususo asia kausie longi kubuka lokola
nguba bakalingi na mungwa ako ganga lokola kanga lokola ngulu bakangi na lokolo bebe nini ote tozokende kosala marche devant ambassade ya États-Unis. Pourquoi vous nous que ça biso soniti na ba niveau? Pourtant comme les députés vous savez ce que vous pouvez faire. Kosenga na ndeko Tshilombo ke résilier ba accord nyonso oyo kende ko signer. Beaucoup ko yebisa ye, beaucoup ko conseiller Kagame a respecté te États-Unis azo condamné, azo rappelé, azo condamné, alobi akozwa ba sanction. Bino koto gouvernement bozo kondo kozwa ba mesure, ba tailleur na ba maçon. Mboka kuna ezo kende na des autres. Le président élu Martin Fayulu Madidi a kosenga bino dialogue monene potobi ki se ekolo parce que ndeko Tshilombo ozala ki piégé. Bati on erreur, ozala ki piégé. Mais nous ozala ki piégé. Il faut maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résilier. Et il faut aller résilier, faire un discours, il y a qu'on résilier, qu'on kamata mokanda, qu'on signer, qu'on résilier, bah, corps nyonso. Et puis qu'on exiger kaka applicabilité, il y a accord, il y a 27 et 73. Accord à kitoko ya monene, il y a Conseil de sécurité à Nations Unies. Au Sundoli yango, ok, qu'on accord, il y a Donald Trump. Donald Trump, si sa guerre mokote na Congo, na Mokili, Donald Trump, bazor ka ba intérêt na appuyer Congo libela na libela. Tozongi na deuxième colonisation. Dans l'entretemps, bah député, bah vous voyez, sous solo quoi salate, Ndeko Tshilombo, Monsieur le Président de la République, yo zalaki candidat à changement. Le mal avec vous, c'est que, je vais vous dire une vérité, c'est que yo moko trahir combat na yo zalaki candidat à changement. On le bako kanga ba kacho ya mabe, ba kacho mabe ko zala li société. On le baki ba opposant ba ko zala kimia, est-ce que tu zali kimia? On le baki peuple a kobanda kolia kotonda azolia kotonda on le baki ozala kimia te soki bazo occuper est lelo ba occuper partout le baki okene kovanda kuno ke kovanda te lelo ma promesse na nyonso teni promesse moko se réaliser te ba projet nyonso initié pour le peuple congolais projet moko se réaliser te. Qu'est-ce qui se passe avec les régimes? Vous avez sacrifié la nation. Mboka to suka na ngosika boye ndenge nini ba collaborateur Ndeko Tshilombo na osinga bino. C'est le moment où votre chef a besoin de vous. Posez les actes qui vont dans le sens ya peuple alingaye. Boka no sala bino kabola ba capote na ba transport à butu butu ya banani ba kotambola kuna na kati. Parce que dans le moment où on doit renforcer la sécurité, bino suko bozo renforcer l'insécurité na ville ya Kinshasa. Est-ce que bozo ko des chefs de l'état na bino? C'est ça la question qu'on doit se poser tous. Moi je pense, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il faut changer la classe politique congolaise. Faire confiance aux jeunes. Salisa dialogue. Cause à la sous-confiance na mutute. Zala na confiance na peuple congolais. Parce qu'au signal n'a besoin des contrats sociaux. Rappelez-vous pour l'unité nationale. Mobutu a accepté de travailler avec les opposants pour l'unité nationale. Laurent Désiré Kabila a accepté de travailler avec qui? Avec les Mobutistes pour l'unité nationale. Joseph Kabila Andimako Kabula Bokondi n'a 4 vice-présidents. Je vous dis, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'une longue guerre. Ezokoute biso pasi mingi makoki alite diplomatie zéro aspect militaire zéro stratégie zéro politique internationale zéro politique diplomatique zéro diplomatie yango moko zéro les efforts diplomatiques zéro à l'interne on est totalement divisé. Qu'est-ce que vous cherchez? Moi je pense c'est le moment d'appeler les dialogues autour d'une table. Processus de Kinshasa ou Basango Balobaki na biso lelo ekomi ya kosenga te ekomi exigence. Nous devons exiger les dialogues parce que tous les peuples congolais c'est le tobik samboka na biso averti article na biso oyo babengi 63 ya constitution na biso. Alors soki bokobo ya yango toko tenir bino lokola ba responsable ya nyonso yokoya. Mais to bonde libino, to sengi bino.
na bolingo ya nzambe bobota motema malamu botala danger tozokende na yango tobikisa mboka union sacrée bomoni kote bomemi mboka. Je suis désolé nakati bolala malamu mais boyeba bosomba babwato boyekola nage boyekola mbangu bokende kozwa bakisi ya kolimwa ngonga yango oyo soki bokozwa solution te soki bokobengisa dialogue te etali bino biso tosokoli maboko lokola poso Pilato tokotala bino na miso oyo koya bokozala ba responsable nango mais mpona biso tomoni ete solution lelo ezali dialogue tovanda autour d'une table lokola bakongolais toyebisa na bavérité yango tozosenga bapère spirituel na biso lokola Tshilombo boyi kobengisa dialogue bosala lokola Sun City bosala lokola na ntango na Mobutu boconvoke bapoliticien nyonso tovanda tosolola mpo tobikisa ekolo na biso. Merci beaucoup na bayi kongomani bonso baninga nyonso ndeko Tshilombo zwa conscience s'il vous plaît zwa conscience kabona na bato mabe zo ba décision voire impopulaire sangana na bandeko no bayi opposition kabona na bato yo bajera mboka wuta 60 na lelo kabona na baluto malewa wana kabona na bato kala okomona mboka kobonga yoka dialogue salisa dialogue bengisa dialogue tosolola kimi kokota nikolo. Oyoki elenge ya Congo tapelema 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 tapelema